Et à l'élo, mercredi 5 juillet 2023, et bandé avec impact na idéologie. Merci pour la confiance et fidélité au Bomisana Kopesa na Mag FM et pas Yoapi. Topé Sakabino Basango na le côté à Lingala. Mbote Nabino, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville. Tofongo la basango na biso ya mokolo ya lelo pona koyebisa na bino ke ministre provincial ya intérieur ya Kinshasa Gratien Tseka alobeli na o etali réunion ya conseil de sécurité o esalemaki le 4 juillet 2023 boyeba ke ekambamaki kitoko epa ya ye moko le gouverneur de la ville Gentini Ngobila Mbaka. Na o etali criminalité urbaine o ezali caractérisé na baka ya enlèvement. Réunion ya conseil de sécurité esalemaki le 4 juillet 2023 oyo ekambamaki epai ya ye moko gouverneur de la ville Gentini Ngobila Mbaka elongo na ba gouverneur ya ba province. Bosimba pe bokangake na kati ya réunion wana ba stratégie ezwamaki pona ko éradiquer quelques poches ya ville pe ba mesure ebele ezwamaki na exécutif provincial na kolobake ba patrouille mixte ko selema mikolo ezali koya na ba différents services ya sécurité pona ko sukisa ba incivique o bazali kotungisa population kinoise boende ezalaka. Population ya Rond-Point Ngaba bazali kosenga na bakonzi batongela bango wenze po bafutaka ba taxe na bango kasi bazali koteka kaka na balabala. Lokola ba autorité ya mboka bazali na besoin mboka ezala kitoko na 24 communes nyonso ya Kinshasa nde yango wana Major Mulumba Kasongo Mohamed ayebaki na kokita na Rond-Point Ngaba na commune ya Ngaba pona kopanza bateki nyonso oyo batekaka tout au long ya makadam pona kolongola bango wana na cadre kaka ya coup de poing pe commune ya Ngaba ezala propre tout au long ya baveni na bango ezala na ba principal na yango wana epesaki population pasi makasi mingi bazali kolela ke bazali kobenga na bango alors que gouvernement congolais abongiseli bango bisika oyo bakoki kokende koteka te avant ya kobenga na bango il fallait batongela bango bawenze ya minene oyo ko permettre bango bakende koteka kuna na kimia nyonso po kinwa avivaka kaka na taux du jour soki ateki te akolia te awako ba salaire ya ba fonctionnaire ezalaka nango kitoko te tofutaka taxe ya l'État tofutaka pe tika l'État tando teka na balabala to na place te mapangu nyonso ba dépôt ya bato bakola na pango bazaka bambongo na bango po tofuti ba taxe na après babani ko saboter biso panza biloko biso na mtema na bango elingi to na posa batongela biso wenze batia biso place moko kone si okende te me na komongo mboyo kota rebele ba bureau de epai bino moko boyoki bakonzi ndenge population na bino ezali kolela bazali na besoin botongela bango bawenze ya minene po bateka na kimia po bozali kobengana kasi bozali ko trouver solution te po na peuple boye ezali kitoko te. Koka mwana commune ya Masina kuna na quartier Petro Congo salité etondi makasi na baveni misusu bolanda na elema o. Tozali awa na Masina Petro Congo bino moko botala ndenge bosoto etondi na babalabala bosango 1 na bosango 2 tiko bima na bopoko bis salite moko ezali awa okozwata ide te yango totuni kini bopeto ekufa to ezalaka kaka po degré ya salite oyo bino moko bolukela ngo kombo awa typhoïde na malaria ekoki korate yo te likolo ya ngungi na solo oyo ezalaka awa pona koleka il faut kotambola mupanzi po soki osali fopa ozindi na potopoto ozangi na moya ya kokende po moindre erreur lipapa ekatani. Bo quartier na biso vraiment tolo ba vraiment za pasi. Vraiment quartier za kobeba bakonza mboka batela so makambo oyo. Balabala biso bande banda kala donc na ebité bino bama ileka kaka nzela oyo donc mbule kuta na sans fil lekili biso boye bazoboka ba matiti docteur nzele komi o mozo mona ndenge nzele komi donc comme pratiquement impraticable vraiment moi tout baleka nzela koto vraiment zate
yango vraiment tozoluka tobongisa nzela na biso moko me bamatiti nde leki mingi gouverneur ya ville atela so makambo oyo bapoubele eza te do bapoubele publique eza te bato bazwa kobwaka bamatiti n'importe comment yango ozomona ndenge binzela eza kobeba awa mpena nde bakoma te resasava koto mpena basala te akokaa biso bagene tobundaka mwa moke mwa pau mwa nini yango mona mwa kanala mai eleka so mpena mbula ebeti mai ekomaka ti awa mai tofe bien eza te bandako kobukana si tosala barapport tokonsa mpe te na bakomini kasi sosolo ezwamaka te yango tobi bakonzi batelela biso na bosango nano babala ya bosango 1 bosango 2 bosango 3 kota oka mpena moye te so totali mpenza ndenge bato bavivaka biso tokofela na vie ya salite. Bakonzi ya municipalité ya Masina bosala mwa eloko balabala oyo ezongela bote nango pona kala tobandaka komona chaque samedi mutu nyonso abimi na machette na pau na ye pona kobongisa liboso ya lupango tozongela ba bonne manière po biso moko nde tozalaka ba victime ya ba maladie soki bobongisi ekosala eloko te. Phénomène pousse-tour frappe encore. Faut que ça kamaye le temps au téléminaré de bis po ba misusu ba le kakana moto ezaka ka ba motard te mi bi babo to la ka ba sac. Phénomène pousse-tour ezwi lisusu ampleur makasi mikolo na ndenge ya kosakana te. Phénomène pousse-tour ezali bana oyo bayibaka batu basak na nzela likolo ya moto mingi na bare de bis okomona kaka moto ezoleka okokanisa ezosala transport nzoka nde grand fakwa chikolopo azotala misu paipa ilokola mutabungisi tonga il suffit kaka amona mutu atelemi na sac azaki diba moindre pimpin abotola sac akima tula mwisi zaza soki mutu ya courage azate alanda saki kei oleli ebele yango tozali kosenga na bakonzi bameka ko renforcer ba mesures de sécurité pona kotia suka na phénomène oyo po ezali konyoko la population quinoise et ça les maka presque partout et kosenga na bino botia ba elema na bino na nzela deke bamoni bato ya boye na nzela batia bango maboko bazwa mbano na bango population ekoka kotambola na kimia soki bosali yango ekosala eloko te. Bakinois mingi bazalaka na culture ya kolia ba fruits te nzoka nde ezalaka utile pona santé. Kolia fruit ezali très important na nzoto ya mutu po ba médecin ba pesaka conseil pe ba betaka sete esengeli na mutu alia 5 fruits par jour po ezali na ba vitamine ebele kolia ba différentes fruits ezalaka vraiment kitoko makasi nzokande Bakinois bango vraiment na dossier wana babete yango mama na kara pomo na kinois azala na culture ya kolia fruit ezalaka vraiment rare makasi kinois amesana na ye na boule d'ambiance oyo babengaka fufu alors que ezali kitoko te po ba fruit ezali na ba vitamine ebele kozala na vitamine C po na bango eloko wana ezalaka vraiment na mitu na bango te bo kandenge balobaki. Fruit na nzoto ya moto ekopo ba membre ba vitamine o ezanga na nzoto ya moto ezoli ya fruit wana ba compléter ya vitamine ezanga na kate fruit wana ezozongisa ba vitamine na poto wana mona lokwa ba orange ba mangue bitabe ba anana esalaka nombre na kati ya moto ezaka bien po moto alia ba fruit epotaka manga bebe na nzoto ya moto ba fruit ba pesa ba vitamine C ba fruit ba pesa ba vitamine A aba fruit pe c'est quoi digestion ya vie pour la bonne digestion ngapenda nenga fruit nyos na vie na ngai ngapenda fruit nyos na lia po nyos ezango na importance na nzoto ya mutu na santé ya mutu pour na bonne santé faut la 5 fruits au maximum na journée. En tout cas, il faut kinois nyonso ayeba que vitamine C, B, A, K, D ezalaka vraiment très important na nzoto ya mutu ezoko permettre que ozala na mikuwa ya makasi santé ezala kitoko ba fruit misusu ezali ko aider vision na yo pe misusu ezali ko aider goût pe ba fruit misusu et permettra ka circulation sanguine ezala kitoko makasi donc fruit nyonso ezala orange
pamplemousse, pastèque, ananas, papaye ezali vraiment important. Yo mutu oyebaka importance ya ba fruité, yeba que fruit ezali très important na bo moya mutu. Lelo na Kinshasa le bon voisinage elimwa esalemaka lisusu te ndenge ezalaka na kala soki bandeko bayambi mutu auti na mboka bakokabola mwa muke ya biloko oyo ayaki nango na baninga mosusu. Lelo na Kinshasa le bon voisinage ezalaka lisusu te ndenge ezalaka kala. Okomona soki na famille boyambi ndeko auti village aye na mwa masango fufuto mafuta, okomona mama akozwa basani abandi kokabola biloko ndambu epa ba voisin. Kasi lelo système wana ezalaka lisusu te, ekoma kiaku suite ya ba pasteur to ba prophète oyo na maloba na bango balobaka ke avant ya kopesa mutu eloko esengeli oyeba état d'âme na ye to pe avant ya kolia eloko ya mutu. Kote mususu pe ba comportement ya batu okopesa mutu eloko alie soki ayoki pasi o yende mutu apesaki nguba. Nzoka nde nyonso wana esalaka ke to perdre moko ya ba facteur na kati ya culture na biso. Po ezala na niveau ya village bauta baebi yango malamu, okomona na pokwa ba papa bakofanda esika moko, mama nyonso akoyana biloko oye alambaki, babandi kolia ensemble mwa tamba pe pembeni ambiance wapi. En tout cas bolingo ezalaki makasi, pe soki moninga azwi problème, bango nyonso bakozala touché suite ya bomoko o ezalaki korenye na kati na bango. Tango akala ndenge zaike ozi mupaya aye na ndako na yo ayeli o mwa koli yo koli wana olia yo moko tekande bino bolobi okota mwa ndambo opesi oyo mwa ndambo opesi boy mwa ndambo opesi melelo oyo soki ekomande ngwana en tout cas pona kokaba bomuno sako kozama yena oyo yazana ngo mukieso ndekwana za mukino kabandeni na tali bayinga koli na ngana ifuna bomba naliaka malembe tire aussi aponga moko nazana mbongo te biso pe to banda ko yamba bandeko a partir kindoke koma na wa famille opesi mwana ngelo ko salibo kina ko lie pasongo to koma ko boya na biso yango to koma éviter makambo na mingi ezalaka nango merci ko to koma ko banga na biso elongola pe bolingo makasi ndenge ezalaka le kinanga yebo na ke pa ya na kina lia na sala boto sali ya kende boyo na beli na salibo nani akina ko lie pa ya na bango mtasali bongo po alekisa to koma obanga. Moto azangi bolingo akomona nzambe te po na Bible ebandeli pe suka bazali kaka kolakisa biso bolingo. En tout cas ekozala malamu soki tozongeli lisusu bolingo wana ndenge ezalaka na kala. Commerce ya mbisi ya kokauka esalemaka ndenge nini kuna na wenzi ya Kinkole Bolanda. Mbisi ya kokauka ndenge ebengamaka misusu bayebeli yango na kombo ya mbisi ya koyita. Kasi ba origine na yango mingi ba ignoraka po bayebite bisika nini eutaka lolenge kani esalemaka pe batekaka yango ndenge nini. Esengeli kosimba ete mbisi ya kokauka eutaka d'abord na mayito na origine ya mbisi oyo euti fraîchement na ebale bakangi yango na sima bakomema yango po na koyita yango apres kozwa ngonga kino bamema yango na kati ya wenze po na koservir na bayeba koteka to bayeba kosomba mbisi. Toke na osomba yango mingi na maluku swati na libongo ya stabaki babenga yango neti babenga nini wa mususu babenga yango mbese o mususu babenga yango bandaka ba makayabo bati ya biso mesa place koteka ezate tozata na place te totandaka na se a mesa za kuzu te place koteka ezate na somba na maluku na somba na libongo ba moto mili kasi toyeba ete mbisi oyo au-delà ya ba valeur na yango nutritionnel ezali pe lolenge kani ba maman ba préféra po na koleisa mabota pe kotangisa bana na bango yango bango ba préféra na bango koteka mbisi ya kokauka ndenge kaka ezalaka oyebi yango bien na kati ya fumbwa mbika tope madesu okozwa ideta feeling ata muto moko ta koboya yango
ongai na lingaka mbisi ya kokauka oyokia bisika nini eutaka pe lolenge nini esalemaka bozwa ide awa nde okoyeba lolenge kani mbisi ya kokauka o emelisaka makwiti ekomelaka bino na bandako. Bakanivo mingi awa na ville province ya Kinshasa ekomi deja ya kotonda kaka na ebandeli ya elanga to ebite tango kosila soki kozala ndenge nini yango tomonaka ba inondation esalemaka makasi na periode ya mvula. Bolanda réflexion ya Mag FM. Mikolo yo soki ozotambola na bakwe mingi awa na capitale tala bien. Oko remarqué que bakanivo mingi ekomi vraiment bouché na ndenge ya dégâts ezala ba passager herbe azoleka ameli jito alie mwa eloko akobwaka bouteille to sachet kaka na kanivo. Surtout batu oyo batekaka pembeni wana na balabala to na ba maison pembeni soki bakomboli salite nyonso kaka wana azotambwisa manyoko to mbala azokosa kotia matiti place moko na sachet to na cantine me na suka film akobwaka na ye kaka na terrasse. Yango tozali koloba tozana na saison sèche ekomi kutu na katikati te kasi bakanivo mingi ekomi deja bouché bongo tango ekosila ekozala ndenge nini. Pona yango tozali kosenga na bakonzi bazongisa na opération ya kirage ya bakanivo po tango bamvula ekobeta et permettre mai eleka malamu pona ko éviter makama ebele. Bino pe population en tout cas tozwa conscience totika ko confondre fulu na kanivo po biso moko nde tokozala ba victime soki bobongisi ekosala loko te. Onyo kwa mingi maladie etungisa bambule belé Centre Dominique Leker et Memel Bino Solution. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Leker eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Leker okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisa mate kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Leker prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Leker ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Leker te. Otuningai centre hospitalier Dominique Leker ezomi wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simandaku po la santé n'a pas de prix. Boyoki olingaka ko enregistrer ba son na yo kitoko kende kuna na 14e rue na studio Liloba po okozala jamais déçu. Balanga
émission pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki, c'est-à-dire appareil ya kanda. Studio liloba ezali na qualité ya kosakana te, ebongo bakita ebongo ba micro okokuta ngo esika mosusu te kaka na studio liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te, awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na kalite. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis, nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta matata na studio liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa, prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele. Tokomi na suka ya Mag FM ya mokolo ya lelo soki bosepelaki nango bopesa merci na équipe technique pe rédactionnelle o bazalaki wana pona kosalela bino musala kitoko. Na sima ya caméra nazalaki na Enoch Mafuka le métier noir yenda benda kinga bilili po bomonanga na banda kuna bino na montage Francis Peta yende ya montaki ba image ya mokolo ya lelo. Kasi botika na continue ko souhaiter joyeux anniversaire et pa le président Malou Abili Cléophas mon boss o ya fete kilobi anniversaire na ye tika ete nzambe abakisela lisusu ya mingi koleka papa ya bolingo motema malamu ngana bino tukokuta na lisusu na prochain numéro kaka pona kosalela bino musala kitoko te